banda ebemba ya Jani kindaki ya la brina kuma soka fandi azomona ya Jani akuma soka fandi azomona ya Jani tozo comprendre lobi kutu to benga ki ba pasteur baya na ndako awa baya ku prier biso tozomona ya moteme ye kaka ndi tozomona so fanda sutu kita ta Jani so fanda sutu kita Jani tozo bate zo sa biso na pasi tozo bate vraiment les cambo ils ont comme la brine tozo bate vraiment ils ont sa biso pasi makasi vraiment na makambo ils ont lekela ye vraiment tozo comprendre te ba pasteur ba ya ki lobia ba prier to basongi tonga kuna zo ebisa ye azwa bilamba ya Jani etikala na ndako awa azwa kwa zo bisangwa pesa ta ba camarade na ye ubatina okishasa mais comme azana na ba émotion nanu nazokoka ko tie pression te ki ya kozongisa ba bilamba wana banda bakunda ya faya ya la brina koma komona Jani Faya. Kin France Télévision. S'abonner massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Kin France Télévision. Salande makam. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Vous êtes sur votre émission Vérité Plus Plus, présentée par Yabino Yannick Wenge, Moto Atonda Nakati Nakibonzambe. Merci de la confiance, Bozo Salabiso, et fidélité. Oyo Bozo Sala Kin France Télévision, Bozo tellement ébélé partout dans le monde entier. Bozo la Bisso à travers Kin France Télévision, Bozo na France, Bozo na Belgique, Bozo na États-Unis, Bozo na Allemagne, Bozo la Bisso na Afrique du Sud, Angola, Bozo ébélé na Kinshasa, Bozo tellement ébélé na États-Unis, Kota la Bisso. Merci beaucoup na Bon Vie Production, Bon Vie Production. Bon Vie Production, Ezali, Fondation Oyo, et il y a vraiment la branche ébélée, bientôt là, na Kinshasa et Kozarawana, pour aider les Congolais, pour nous vraiment les Congolais, mesdames et messieurs. En tout cas, Bon Vie Production, en tout cas, tout ébélé, vous êtes déjà prêts. Bientôt, na Kinshasa, les autres des États-Unis à Kinshasa, avec les boss Yannick Akibasa. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à travers cette émission. Vous savez bien, biso toya kasuki actualité zali, toya mbangu, na lumbangu, toya tumeka mpe kosola. En étant congolais, étant que congolais, soki makambo zali koleka na nzoto ya congolais, biso tovanda kimia te, toya po tumeka kosolola, tumeka koyeba ndenge nini tosala to ça ma analyse à travers émission la biso Vérité Plus Plus, to sala ma analyse par rapport à actualité oyo tozana mais ezaki mbala liboso okutani na Kin France Télévision, okutani na vidéo na biso na se wana wa komi s'abonner la place wana oko cliquer place wa komi s'abonner wana tango cliquer après bangonga notification ko ya o cliquer ba ngonga o cliquer ngonga liboso wana ngonga wana okomona ba vidéo bana okota nde ba vidéo so ekoti na Kin France okozwango mobimba parce que biso tozana pour tout pesa bilo ba information oyo zali koleka sur ba congolais à travers cette émission Vérité Plus Plus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lelo eza likambo kokamwa likambo oyo eza kosalama eza kosala pasi lelo la brine a komi komona Jani Faya. Mesdames et Messieurs, la brine lelo Jani a komi kobimela ye. Je me demande eloko nini la brine salaka Jani Faya ti Jani Faya kata motema. Mesdames et messieurs, ils ont en exclusivité parce que la voice oyo il y a jeune fille morazo vanda na kati ya ndako la brine qui na yaki matanga ya Jani Faya kuna na Paris ndi atindelinga voice abisinga tono so wana ndeni ya bi awa banda bakunda ya Faya ya la brine koma komona Jani Faya. Mesdames et messieurs, bateau boso la na la brine boye bisaye
nanu Jani a poli na mabelete, il faut solola na famille à Jani. Mesdames et messieurs, biso ba Congolais, biloko nyonso to mona ngoka likolo. To sa foudra kana biloko nyonso. Ah ba kosala nini? Eza na ekolo mususu ba provoka ka bango te. Eza na ekolo mususu okoki kokrele ye liwa te. Eza na ekolo mususu okoki kosala ye mabe te. Un moment osali mutu mabe na ekolo mususu, en tout cas okomona bola muté na nzela na yo. Mesdames et messieurs, l'abri na komi komona ya Jani Fire. À tout moment, mesdames et messieurs, le commissaire qui a vandi boye, a komi komona ya Jani. Ya Jani a komi ko bimelaye. Ya Fire a komi ko bimelaye. To yebite, ezana ba kintu amina oe mama. Ya Jani a salaki avaba kunda Jani. Topé, na veye moktueur, ba beta ki mo bondo. Je préfère pas que ba beta mo bondo parce que mo bondo est raté. Mo bondo eza biso ba mongo, biso ba ngala. Soki ba sali kisi ya mo bondo ba beta rango na mai. Mesdames et messieurs, ata ozana mboka nini? Ata ozali na mboka nini? Soki ka ko meli mai ke oyeba ke loko ya salami oza conscient ki ngam na sa ke loko. Soki o meli mai mo bondo ane ozwa yo. Alors moi je préfère que la brine bakundi des Jani, le cas de la télévision s'expliquait et c'est la yebisa biso ezala ki ndenge nini ya Jani akufa ki ndenge nini liwa ezwaki ya Fire na méthode nini babeta ki nzete akutaki parfois la brine na mobile na wana nde tension mati ezala ki ndenge nini. Et la brine a expliqué parce que la brine a commis comment on a Jani. La brine a commis comment on a ya Fire na babutu. Attends na douche. Attends na butu bo attends na moya commis comment on a ya Fire. Et c'est pour cela que la brine a yebi liwa ya Jani Fire. Malheureusement, na Kinshasa, tout le monde est artiste musicien, en tout cas, Baleli ya Fire. Et ça qui biso plaisir, biso va tout présenter. Il y a un artiste comédien, Baye Kolela. Donc on a bango artiste, et ça qui a plaisir makasi. Na moni ke bolingo zali, mais bolongo la bolingo bozanango soki muto akufi. Soki artiste comédien mora kufi, boye bolakisi bolingo. Tola kisaka ngo pe tangu artiste azana bomoi. Vega ou yolo na moni vega ou malgré lelo ba beze vega ou a passe pas vega ou poto tala santé avec vega ou za malamute et les artistes comédiens bota la ka avec vega ou. Les autres vous savez ma vidéo pour kabele $20, vous savez la vidéo pour kabele $10, $50, non. Vega ou as artiste. Maintenant ndenge azo kende tozo zelatanga okufa maman Denise, papa Fachi, maman Denise. Mais Vega ou azawana. C'est le moment ndenge ba artiste comédien au outil poto bozala Kinshasa wana bosala moi quelque chose pour la Vega. Et à part Vega, il y a des artistes au bazawana au bazo vivre dans la condition malamuté. Ils ont s'engapé aide. Aide inabino ba artiste au sala malamu. Dans le bon pourquoi parce que comme on a présence nabino na matanga ya Jani Fire, comme on a ba acte bosali en tout cas na sepeli na moni maman a seki. Maman ya Fire seki malgré ba uti ko kundamona na ye après avoir ko kundamona na liboso na moni maman seki. Alors salanga malamu mingi ndenge ba artiste boaki lisusu wana bo commissaire enveloppe biso to sala la mission pour ceux qui démon ma BP zalaki pour tous ba congolais. Nous tous on est des congolais to yebani mbongo ni ko ma pe basalaki le qui n'a pensé simple. Mesdames et messieurs, yango to lobaki ke mbongo fo bima bo panzi mbongo a Jani.
Mais le cours la commission enveloppe en tout cas félicitations. La fait la chose à tout la reste que tu as zongi Kinshasa té. La kanisa qui na délégation ba ki na corps. Na Congo. La kanisa qui a zalakité. En tout cas viens à tout. Merci beaucoup. Na eloko sali la kisi ko za mukolo. Oza vraiment qui vraiment malamu na fa. Koya acte sali en tout cas ezaki malamu mingi. Dossier ya la brine a komi komona ya fa ya na butu. Na wacha la bino voice boyoka ndenge la brine a komi komona ya fa komo bime ya la brine to yebite soki liwa o ya fa ezaki vraiment créé par la brine. To yebite soki vraiment la brine ayeba ki liwa ya fire. Mais na conseiller lisu sur la brine soki oyeba ki liwa ya na ça l'effort sur la famille. Ça l'effort sur la maman ya Jani. Ça l'effort sur la bandeko ya Jani parce que ba latisi yo ke yonde olie ya fire. Yonde olekisi ya fire. Yonde okufisi Jani fire. Ndenge bat ba oluba. Alors on a qui sabino voice oyo o batindelinga boyoka ndenge balobi. Ya ka ndenge na oyebisa yo banda ebemba ya Jani kindaki ya la brina koma soka fandi azomona ya Jani akoma soka fandi azomona ya Jani tozo comprendre lobi kutu to benga ki ba pasteur baya na ndaku awa baya ko prier biso tozomona yango teme ye kaka ndi mutazomona so afanda sutu kitala ta Jani so afanda sutu kitala Jani tozoyeba te zosa biso na pasi tozoyeba te vraiment likambo ezokomela ya la brine bo tozoyeba te vraiment ezosa biso pasi makasi vraiment na makambo ezolekela ye vraiment tozocomprendre te bapasteur bayaki lobi awa baprier bazongi tonga kutu nazoyebisa ye azwa bilamba ya Jani etikala na ndaku awa azwa ngo azongisa ngo apesa ta bakamarade na ye ubatinda ngo Kinshasa mais comme azano na ba émotion nanu nazokoka kotie pression teke ya kozongisa babilamba wana bilamba eza kaka na ndaku awa ezosa biso pasi makasi na makambo ezokomela ya la brine nzamba sunga ya protéger vraiment ezosa pasi makasi vraiment pasi vraiment ndenge tutazofandi bosoka biso tozomona ngo te tokofanda na salon boye na ye omonaka sutu ta Jani. Donc voilà mesdames et messieurs, la brine a commis komona ya Jani. Ya faya a commis kobimela ya Jani à tout moment, a commis komona ye la brine a commis soka vandi boye ya Jani. Tozoe bate ngai na zananga au milieu du village na koya ko continuer parce que ba conduit déjà Jani na je vais pas venir ici pour la brine. Oh na conseiller take congolaise take ngape na congolais luka famille ya Jani faya senga ba pardon luka famille ya faya solo la na bango e ozala malamu pona yo parce que ngana ebe kolo wana bako beta yo mobondo okolanda mwana bango sala fo ozwa biloko nyonso ya Jani biloko nyonso ba chemise ba sengle ba sous-culotte ba sapato ba nyonso oyo tangamaki ya Jani tinda yango Congo chango koli tinda yango ya Congo bana na bazwa yango en plus ba sambela faut ba pasteur ba salelo prière ba salo ba délivrance. Malgré Batbazoloba, Jani a balakayote normalement, Jani a balakayote, mais vous comprenez que Bato Bele Bazoloba, Eza yone okufisi ya Jani. Yone liwa ya Jani uti na maboko na yo. Alors, la brine, c'est important. Ya rozongi sa biloko ya Jani Kinshasa, c'est important. Ya basa iloba prière, c'est important ya kotubela. Batuming balobio, na tango ba exposer corps na morgue. Ba voir même ba tela que air ya koya matanga. Na suka kutu ba bengani yo. Akolela wana
Je pense pas que convaincre Batou. Batou baza convaincu par rapport à quoi? Par rapport à Malobo Yemoko ya fa bana kuluba. Makambo yo bana ko sala yi. Et azaki mobali voir même ba vidéo oyo bana ko sala sa Jani au mona ke ya Jana za hérité. Au kota la ya fa ibo aza hérité na ba vidéo wana mesdames et messieurs. Alors la brine conseil gratuit. Faut que na famille, zonga la famille, senga ba pardon. Bikila kilo bako senga o salango. Eza pour na malamu no parce que tika li na bana lelo so kufi bana ona ba tika ba ofele na poto. Bana ona ucha bango wapi. Alors famille ndika ba roboma surtout ka ba coutume équiparateur azana bana ou pas ba rolia yo. La brine na ebisa ko ne mission tu ko leka okokoki ane o risquer aussi li sa ngote par rapport à acte wana soki oza coupable. Soki la brine oza coupable na liwa la faille et vous allez passer pour nayo et vous allez passer mesdames et messieurs. Alors en tout cas la brine ça l'effort au bongi sana famille à faille pour ene bandi abani ko mona e bongo ils ont déjà risque. Ils ont déjà risque mesdames et messieurs. Comment on a faille comment on a là-bas air nyonso. Ils ont déjà risque pour nayo. Alors, salango et vous allez malamu mingi. Salango pour nous protéger bananayo, salango pour nous mi protéger. Salango pour nous protéger bananayo, salango pour nous protéger yomoko. Biloko ya janine so kende, ba sa la délivrance à plus au tumbela. Ezala kinde c'était comment? Ya fa akufi ndenge nini? Akufa kindenge nini? Pour batu bazolo ba Batou batizo tika on le jusqu'aujourd'hui que yonde mutu obomisaki ya Janifa. Maintenant je me suis absence il y a Sila Bissalu. Batou belé wa commission polémique, eza polémique té. C'était pas obligé que Sila Bissalu azala na matanga ya fire parfois azaki na voyage, parfois du temps ozala na Kinshasa té. Vous commencez à avoir polémique. Congolais koluka ba base, Congolais ko créer kaka. Si la bisala za quitté et salinini. Azala quitté mais tout monde qui mbongo si la bisala tinda la famille. Ya Jani. Quand même si la tinda contribution na matanga na ta famille. Présence ou pas, mais déjà contribution les aïe qu'elle est là qui déjà na bateau bazay ko la Jani. Donc voilà un peu. Donc c'est un peu ça. Et là on a ngina loba yango wana mais ndeko la brine ça l'effort aussi lisa moto oyo ça l'effort au bongise loko parce que ndenge bandi beaucoup mokema be parce que biso so to mona na ba vidéo ba biloko mama ya fa salaki afa ba kunda mona na ye na cimetière bo mona biloko salaki pe bo mona makaba manda ko batanga za ko lila mona ba sololaki après lobby ba bisake mona okufa mona belakité il y a lobby que mona la belakité babomoni makambo salami. Mesdames et messieurs, merci beaucoup na fidélité et confiance au bosaki biso botaki biso belé dans le monde entier biso to aka chaîne biso to aka toujours pour l'actualité tout solo là to me grouper ça na ba idée parce qu'on est des Congolais soki likamboza to vendre lango to sololi to zupe solution. Merci na fidélité bopé ça biso na kata chaîne ya kitoko chaîne na makasi meilleur canal. Oyo pesa bien information à Afrique du Sud oyo to pesa bien information ou ta na source. En tout cas, merci de la confiance et fidélité au Salabiso. Na seba comme s'abonner, place on a soko cliquer, on a soko niati. Au dobi ki wana, en tout cas bangongo bien mis ça, on notification liboso, soko cliquer ngo, ne soki to check la vidéo ou mbala moko et comme na téléphone na yo to pe na ba télévision na bino, beaucoup mona ngo en tout cas e koza la kitoko. Ngai wa bino ndeko. Naza Congolais ndeko na bino yani kuenge moto atonda na kibonzambe babe anga bongo moto oyo atonda na kibonzambe ya ba pe kimia eva no mabota mabino bato botala kabiso ozala maladi ozala problème ozala nini nzambe apesa kimia na mabota toluka kimia ezala ba Congolais toluka kimia ezalaka na mabota bandeko botala kabiso pour pesa biso confiance boza Nouvelle-Zélande bobenga biso na États-Unis bobenga biso na Irlande na Hollande na kata Belgique awa na fudi site ba père Kolobate na Angola bobenga biso na Kinshasa Lubumbashi na Matadi boza na connecté pour na bobenga biso kimia evanda
au mabota mabino, vous allez tellement ébélé, vous allez connecter, brancher, vous allez décider, vous s'abonner, aimer, partager, ce que vous partagez, puis vous allez bien remarque, vous comme la biso, en tout cas, tokoye bandeni ko améliorer, vous allez la biso nenge et kozala. Nous avons filmé biso de Janeiro, James, moi muke maboko, ya mikolo, pourquoi pas Daniela, Belinage, la pression beauté, maman Mopera, Moussa Lanzambe, Kemia et Vanda, au mabota mabino. S'abonner massivement à la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Kin France Télévision, Ndemara. Salande Makam.